Congo ya Abdillah parce que ezali parmi bakombo oyo elingi mingi par Allah subhanahu wa ta'ala. Aisha nde ezali kombo na ye ye azali mwana ya Abubakar radiyallahu anhu. ayebisi biso alobi prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobi man ahdatha fi amrina bima'na dinina, yani dola biso tope sharia ma laysa minhu fahuwa rad. Moto oyo amoyana eloko ya sika na katikati ya religion alors que ezalaka te, eloko wana ezali mardud, ezali a rejeté. Oyo ebandiloli mingi ezali a rejeté. Na riwaya ya Muslim oyo ezali monene lisusu koleka oyo ya liboso ya riwaya ya Bukhari, man amila amalan eye nakira maarifatin eye nakira, musala nyonso oyo mutu akosala laysa alayhi amrina, amri tolobezani ezali religion tope sharia, ezali te aye na eloko ya sika oyo eza na kati ya religion te, eloko wana ezali a rejeté. Tai esengeli na biso toyeba ye te po ete eloko wana ezala rejeté to mpe eloko oyo moto azali kosala na religion ezala rejeté, esengeli ezala makambo 6 okeno malembe awa nde ezala place na biso totelema mingi na katikati ya tour oyo ya hadithi. Ya liboso ezali sadaka ya mosala wana ekokana na sadaka oyo Allah subhanahu wa ta'ala. Tozozonga toosika apres tozonga ya baexemple ya d'explication nango. Ya mibale ezali gens nango to mpe sorte nango to mpe kategorie nango. Ya misatu ezali acte, quantité, nombre nango. Ya 4 ezali kayfiyya, tozongela inshallah. Ya liboso tolobi sababu ya mosala wana po ete ihdath esalama esengeli ezala le contraire ya mainsis oyo tozotanga ya liboso tolobi na sababu oyo moto osala toyo na explication na tosite mo totanga moko na explication on se permet d'exemple ete pa na bino na explication inshallah. Ya mibali tolobi ezali twins. Ya misatu tolobi jins jin non sin. Ya misatu ezali pacte of dan ra, nombre adrun of dan ra. Ya misatu ezali kayfiyya ya ata makuna. Ya 4 ezali, ya 5 ezali zaman, temps, ngonga. Ya 6 ezali makan, classe. Dans le système makambo 6 oyo tolobi po ete necessaire mesengeli ebima na makambo 6 oyo totangi totanga moko ata na nga mpe na likala pesi mikoko ata nsima mpona ota nsima na suka mpona tangu samedi prochain sora kote mpona asuka. Jadi proses ni cek. Yang ni kali pun dibuat komang atau sama. Yang ni kali za. Kota baru kasih semua tanda réponse. Oleh tu bola kami nak pakai sini di sofa foto ni kau dengan foto kan ini. Yang ni kali pesasyen foto yang ni. Yang ni kali sini.
Yami malulo bezani. James. Yami sa tulo bezani. What's a shit out? أكبر قدم في القدم. طيب يا كاك bezani. Qu'est-ce que ça? كيفية. يا 5 bezani. Qu'est-ce que shit out? الزمن. وانا ندوبي إذا لي 5 6 bezani. Qu'est-ce que c'est? Ok, qu'est-ce que c'est? Attends, ok. Point d'ihdath isalama. Tobi muto oyo ndenge tanamina hadith awasali loko ya sika na religion. Eloko wane zana kata sharia ate eloko wane zali arrêté. Tobi point za la rejeté c'est que di mana makambusis o totaki awa. Yali boso tozi eza sabab. Ayakuna al-amal muwafaqan li sharia. Musala o mutagari ko sala esengeli ezala na egi nentela kwa kuna sharia ndenge Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam atangisi biso. وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى. متصال سليم صلاة تبع الغاشية أولو إذا لنا cause في الله سبحانه وتعالى كلا دي أمم صلاة من دار الجديد. Exemple pour tout comprendre. Cause يدي ركع ثم تقول لك mosquée. إذا لي طيب دي ركع أمم تصلى صار كوتي أبو ما دوسا دي ركع. Cause nango, ezali. Cheikh, papa. Salutation à mosquée, taille. Salutation à mosquée, la cause nango, ezali. Quand nous allons salutation à mosquée, on va passer d'appeler pour faire l'activité du son. On pense une chose, il y a ça, dans le dos. Et là, parce que quand tu es dans la mosquée, cause, il y a deux rakats, et là, parce que quand tu es dans la mosquée, sauf quand tu es dans la mosquée, tu as aussi à les rakater. N'est-ce pas? Sauf quand tu es, sauf les gars, tu as aussi à les rakater. Taille. So mutu akopo okota akoti na ndako na ye. Chaque fois okota na ndako na zosa diraka musala wana eza vérité. Pourquoi? Parce que ati sabab ya yo kwa na sabab na mopose na yango sharia ete libiso ya kote. Ete libiso te so kote na ndako sala diraka. So biko yi biso koto sali diraka sabab wana ba ete libiso ya kote. La bande awa so compréhension ezalite to bande libiso. So biko ya liboso eza cause. Eloko nali kosala eza sabab oyo Allah na tomale bacheli biso. Osala dina kana katikati ya mosquée parce que eza cause okoti na mosquée yango osali diraka. Tama? Toki muta koti na ndako na asali diraka, ayi lisusu asali diraka, musala na eza rejeté. Pourquoi? Parce que ayi na sabab cause oyo Allah subhanahu wa ta'ala na tomale bacheli biso te. Comprenez ezali? Taye. Yami bali to lobezani. Yami bali to tanga kezani. Qu'est-ce nango? Qu'est-ce autre lobby et dans le roi sort. Et dans le rôle là, où les alliés et qui dans le même sens n'est un mot. Toye. Ok. Yami bali de James. La Aït. Encore la Aït. Deux exemples. Motusoni akati cheval kimbo mokolo Aït. Est-ce que musala wana eza ebongi na mato eza ya rejeté? Eza ya rejeté parce que mokolo ya Eid basalaka bahimatul an'am. Bahimatul an'am ezalika bombe, to chameau, to meme, to ntaba, yango nde esengelaka te. So asali yango musala na ye wana akwahiya na ye wana ebimama te. Pourquoi? Ebimi na jet ya musala wana oyo sharia eteli biso. Esengeli osi normala. Mais soka yeli biso swada kana woto yoza yango musala wana eza ofutaka parce que eza swada ka. Mais soka asali yango mpona mokolo wana akati cheval kingo ayeli biso swada ka toyika kote. Lolenge mwana soso ikola eki soko takati soso akeke khalas ngande yango na kati kingo na soso parce que prophète a dit tokaka kingo mokolo wana. Est-ce que tondima tolobi ke soso na ye wana ezali apahiya tondima ngo te pourquoi? Ezali kofala fa ya James oyo islam etelebiso ya misaki tolobi ezali akpo tozonga na swala quantité soki n'est-ce pas que swala ezali mashimola katikati ya islam swala eyebali na kati ya islam
somo tasambeli za uliza kata Islam n'est-ce طيب صلاة الظهر سورة صلاة الفجر إذا قلنا n'est-ce pas أنا بينا قايد بينا بوسنا بينا بينا الله na dunia vraiment donc ensemble ya kulina na ngema jara pesa paradis lolenga lobi misala monotala ngoso swala so swala komuni de le reste ya misala na obeda ko so le baby le reste misala na obeda donc si na wana il faut la sala misala so ça be misala swala na wana ezali a rejeter ou bien ezali accepter a rejeter pour la nuit abdali ici nombre ba ici ba nombre où ils allaient quitter où ils étaient dans Katani dans Katachari à la biso et ça n'est possible par makambo makasi et là c'est ça la marathon sauf la mambusi à société déjà 3 quatrième théorie et vie manière et on sait la yango ça y est tout est makana sola sola tout est dans ma choro la Katachari par exemple pilier parmi la pilier religion Soki au sambeli, au sali soudou avant beaucoup, on se prosterner avant tout aussi dans genoux. Soit on a posé dans vos années, tout le monde mango ou bien d'aller pour les mamades. Tout le monde dit quelle fille, manière et on sait les autres. Tout est le cas dans soit là, et les bannis les amis marcheront dans la casquette de l'islam, n'est-ce pas? C'est-à-dire la maison tout semble pour le bien. La solution qui au sambeli. Pasal berada, kita expliquer na rata mau kuasa lagi ini. Pasal sekali kuasa lagi besok. Nara kau expliquer besok. Na soal rata mau kau expliquer besok tu ni kau kuasa bela. Cuma kau rasa macam mana? Tujuh muda semua insyaAllah. Saya besok kau move moda kalau fixo possibilité de opérer mon lac sama besok dalam malam ni. Saya nak buat besok. Pada nanti saya besok movement, orang ni terjadi dalam besok ni. Si ma mi possible la chef de Kokona. Papa, si la chef de Kokona. Ok. Ya ni boso salani. Ya boso salata dole ko to na katikati ya swala et puis nous avons dans la bouche pour faire ça la mouvement au lieu de la bateau. Donc avec la combo ya takbir à ton haram. Aux autres des autres qui sont mis ensemble, sauf le téléphone bosso à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis ba ni mouvement ni lo sala pour autant la fête autant de sura, autant de doua to l'istita au Kenya. Au petit na beaucoup. Ok, après avoir eu autant de doua, au salani. On l'a bouqué. Ok. Après au soukala. Au sali soudou. Ok. Nous sommes sur le monde de soleil salama. Donc, si vous avez une aïe na obi kenon, na bana na soudou d'après la zone na beaucoup. Est-ce que wana makamuna weza de nini? Eza ihdas eza ihdaste. Eza ihdaste. Soki swala biso na sokolendo banana takbir après avoir porté la Fatiha ou na ruku après na sujud ay na sali takbir malakna mona kidina sujud après dans la télé na sinde genoux na la kuki wana zali ihdath parce que au pied le contraire ya oyo sharia la tsibiso ya oyo islam la tsibiso wana zali ihdath so ko yena mocha na kete islam to de na mocha kusala wana ezali en rejeté. To continue après que fille te redonner zaman la wasina la bino pendant que tu m'as expliqué plus ou moins comment on peut comprendre notre hadith de Jésus inchallah pour la éviter hadith où tout dans en gros mutu soka baptisé yoko ou baptisé monde nini et vous allez dans la makamousis pour le matin mon côté pour le il y a 5 années zaman ok tusukana na swala watu kena na ibada msusu mtu oyo asali zuri na 10 swala na ida tezade soki ya kumo sala ka swala na 10 on ngala tena na wenze ya donc era swala le kanga il faut na sala ka 10 pour soki na sali ko mote na rentrer swala comment sala yango musala ni wana za mjete parce que asali ya mwana zaman oyo sharia eteli bisote Esenya na sala mwana zaman na oyo ibada wana na momba o bateli yango. Mutu so sali taram ya Ramadan sika lo bite na fana na seconde na na Ramadan. Wana pe musala na watu ne yango. Parce que c'est sali yango na zaman oyo sharia eteli bisote. Afro inshallah. OK. To continue. Ya su des années. Attends. OK.
Tout exemple de pèlerinage. À son avis, dans ça, pèlerinage, dans ça, ça, comme ça, tu tiens au poulet à noir, tu peux rendre la décoration, ou bien tu l'as dit sur la bawana, comme ça, tu sais, ça y est là. Tu as un hajj, tu as un umra, tu as un tawaf, tu as un sa'i, tu as place na biso. Est-ce que musala wala hajj wala position na mozamini ni? Tu vas dire, mais moi, tu vas dire, mais makamunioso, ibada. إذا عبادة إذا معاملات إذا نيوصل ذلك وسالي بما نمشي سكوتي سوكي يبقى إيسي بقولون يمو وسالي إحداث نكتات يعني لجوء يسالي نبسوتو يبقى يمو سوكو سالي يمو مسالة نوانا يبقى مماتي يمو تيزالي متابع متوصل يلوكو يعني بسوتو بي إذا إخلاص هو الميزان نمو يزالي الحديث ينام يا عمر يا حديث يا عائشة ezali mutaba wana soki ebimina oyo oyina eloko ya sika oyo ezali te ebima na makambo wana te imma keifia oyina zikiri moko oyo obeta yango na bamaniere na yo obeti papapa ozwi otie likolo ya moto obeti papapa ozwi so nini babenga nini ubani ozwi ubani otie likolo ya moto papapa ozwi ubani otie likolo ya moto keifia wana eyipe na katikati ya religion eza na katikati ya religion nalingi tokepete yango po ete ezala takbir te ezala te totali sens ya hadith mais to pratique yango toyeba yango malamu ihdas ezali kosalama na tafusis ya liboso nana otangela biso yango mpe apesi biso exemple ezala exemple ngana apesi tayeli exemple mosusu inchallah ezona moto oyo otanga toya liboso na exemple oyo toyena oyo te azala 1000 francs congolais tobikisela yango ini sama dia itu ala 1000 francs congolais tayi nana usango awatanga toya liboso te tozala na katika toya atanga toya liboso azosenisa yeba yepa azosenisa comme ça tozala malade ya jama kota liboso tozala na deuxième kota liboso tozala na deuxième senisa liboso nana kozala yango oyo otangela biso makambo ya liboso oyo na katikati na yango soki olekisi yango tokele contraire na yango ozosala infidèle na katikati ya religion ya jama tobandi koto na nsima ya jama 500 francs congolais kota nsima mpona moto azotombola na nsima mpona moto azali bakomi basi bakomi te toloba mokoba te toloba te koloba kokoma biso nyonso tokomi ok tokoni mbo me tokomprendre oyo te na kati ok tozwi kodala tokana na liboso comme ça tozoka na nsima ok tokozongela question te bakokoni bo liboso ibo tozwa ye sekendelaka toseka tomboli ok oyo awatangela biso ihdath na katikati ya Islam oyo esalaka na katikati ya religion tolobeza makambo sisi ayena biso liboso aye na cause oyo tokaside exemple inchallah taala sapa nano oside liboso tobandi na sheko mpakona bino moko ebinde liboso ana sansa ok ya liboso saba Rumah sabab, sabab oyo mutawayana kupaskali malwantuma aina yango. Ye ekonya kote kwa tumoni ila suna mutuma mesana jibo kala siyamu ya nabiji. Kuna kati ya siyamu wala nakati wa mabati. Pour comprendre sabab. Sabab nango inabaterme mingi ya rapport kisha nous devons comprendre bien. Terme arabe inchallah pour que ça devienne un parti. Ça va des amis. Pour le quoi nous semble. Tout le temps ça les locaux wana cause non message ça na yango. Invite ça comprendre. Cause pour ça les locaux wana cause non message ça na yango. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ça la même jeudi pour la vie. Cause yo ça on va dire toi tout la vie au kagini. Ya jeudi. Quand le message m'a jour wana pour journée on a commencé à venir pour ça la suite moi la PC réponse pour le temps moi j'ai la PC réponse
Okay. Totally magana sabab. Sabab. Okay. Sabab. Tayo. Tuloy mo na siya tuloy pa na. Tuloy siya pa na nasema. Okay. Yang question ba? Pesa biso ibada moko yena moya sika. Okay, sabab na yo moko et non sabab o Islam eteli yo. Na. Okay. C'est normal. Istihmam, chaque jour. Allah yaftah alayhi. Zamba fongoli loka khayri belini. Mutu oya tu sabab. Sabab yaduna kana yewana ezali nini? Ezali après avoir eu au chocolat, il est attiré à Azali Mirata. What is the sabab to all in the Mashu? La Islam. None of this is a sabab. Say, Sheikh Ozana Sensor now. Okay. Le corps de Sensor de sabab to all in the Sudo, the Sudo now. La oil ni bali, la toile ni bali, la taille, pour les chars. Pour deux à la malade. Ok. Sabab to Susu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Okay, sabab bezani. Normalement, ok. Mutakufi de Mira et Lina et Yemo Kabaye, tous ont des exemples, ceux qui habitent le Bakou, aillent à saluer sur la culture. Présentement, le fait, non? Pour que ça, les choses, vous n'avez pas envoyé à scroquer pour tout envoyer à saluer sur la culture. Ça va me donner un mot parce que scroquer pour tout, il faut ça là sur la culture. Donc, c'est de la nausée. 500 de choses. Ok. Non, non, tout ça, c'est exemple de ce qu'on peut le faire dans la vie. Ça va pas. Wewe mtaka saba kunyama na ibada kwa Mungu wewe uko mbele mwanangu. Kwa sisi kuna. Alaykum salaam wa rahmatullah. Par exemple, le 1er janvier, pour qui a 2022, parce que le 1er janvier, on a un assurance. Ok. Ok. Ça va peut-être jouer. Ou bien, ça va bien, toujours des journées, mon robot, ou les journées, la catégorie de vous avez exemple, il y a guerre et bateau. Donc, imaginons que guerre et bateau, vous avez été les premiers. Les premiers, tu peux en janvier, février, là, ça va. On a posé, on a commencé à la carrière. Alors que ça va pouvoir la carrière, on s'en va, il s'est mis le monsieur, on te le voit, ils allaient à rejeter. Oui. Donc, il y a un peu de temps, mais ça peut être pour les années, il y a 3 et souvent. Ok. Il y a un peu de temps, il y a des années. Algérie. Là, on peut s'amuser ça. Alors, exemple, on va tirer une mission à papier, ezali exemple ya mosusu toto ya kato toto ya quantité toto ya nombre nde batieli biso awa motu parole oyebani esalamaka 29 to 30 jours, n'est-ce pas? 29 to 30 jours eidepanda na sanza ndenge prophète ya biso biso tosalaka repi na komona yango tofonga mpe na komona yango. Ok. Tosali carême T30 sanze mona bapesi biso communiqué ke sanze mona lobi tofongo eyobi ngai ebani eleki ebele na obentango 40 10 likolo bandisi wana eza enregistré eza te na katikati ya islam parce que olekisi nombre na oyo jamais eteli biso wana eza exemple ya mosusu totolobi tolobi na jinsi mosali osala eza swalaka tozali tika na swala exemple avant napesa bino mpe parole jinsi ya swala et que soit les dans la harakat n'est-ce pas? Même James Car ya swala wana lenga ina opita kota na tele ni na tangi pa na suta na wala pesi salam o iza swala tu kana na tangi makamnio so subhana rabbil azim wa taqa ya tele ka subhana rabbil ala na sa ya tele ma est-ce que swala na ngani zali parce que et que la même James wana e ko bana tana James o ya swala to pe ibada o sala
manque na yango sorti na yango ekokani te na oyo sorti oyo esila na keli biso yokesa tutoloba ezali po tolekaka nyonso elandi apona yango exemple ezali topesa ya ramada après wana teifia nana apesa biso exemple ya teifia awa 500 mosusu ezali azwa yango na nsima inchallah bata liboso te bata nsima kama oli yango foza na fie olobake alhamdulillah wale 500 o parce que napesi ijaba ya malamu tayi kota sima opona mutu opesa ye 500 na nko opesa ye na nko abibite na to opesa ye to opona mutu opesa ye na nko te tokosa banko te awa sikono oyeba te na wapona naye natikana to kana oboka tolomo te yebi tolo mbali parce que toza tuno mbali okabona desasana ok position na nsima mpona mo tozokela o toza mikosha famfiya alaikum salam wa rahmatullah l'exhibition. Kata ya honda l'exhibition ba seminar ni projet. Yes sir. Wana ina kwa solo. Ala kwa pele. Musus, tuzo shafi ni boso. Para materi ba sala tena kwa bolango. Position ni boso. Position A. Alaikum salam wa rahmatullah. Wana solo. Hivi wana yote na katika Islam. Okay. Ole la mtu toka nini? Zaman. Nana pesa biso kwa zaman mewana izali pesa kile ngalo na soka inshallah. Ezali yokote. Zaman. Apa wakati kwa person bande ba kapona makambo. Pozila sina kwa shara to kwa ile. Kwanza tungena nati shaka mungu. Wale kwa sala wa katona. Pesa exemple ona. Pesa jambo te. Okay, pesa ni exemple chose. Aswana dari itu kota pas kita bahkan ini. Okay, terus kamu tak suka bantu ngapain dulu apa? Awalnya posisi, okay kota kita. Okay, bisa syarat tertentu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala ekena ipate bimil bandang bonga. Bimil bandang bonga. Baik. Kota sima. Kesendiri hadis oleh très important makas. Musala na biso na soto usala by form na soto usala ko kike de biso pa mate. Esengelo yi pa makambo po ito po na ihdas na katikati ya elementi. Soko yetu ya mote o po na katikati ya makambo susu mo ko bakisa ya ko. To wali pa ba hukum ya misala na hadis zola. Na upabana to mona husni tartib ya makambo asali. Musala ebadi swat to ya zona hadis ila biso ala facilite biso. Kasi soko yebi makambo oyo te tangu mususu osala yango lelo mususu oyebi te eza yako na koyeba makambo oyo sis ndezosala ke ozala kosika na kotya eloko mususu ezalaki te na katikati ya religion to posala mosala oyo totamsola ye mwana eza te. Ok, zaman eza très facile
chef nasema kuna tukonisele miko Walaikum salam. Soki pardon. Soki montagana soni ya miko comme ça pour qu'on entende les choses ça miko inchallah, il y a pas de problème. Naam. Sebab itu Azmi memulai Jumana ada kita menyoh sekolah lagi. Naam, chef, pardon. Sebab itu memulai Jumana di bahasa orang kafir ini berapa dia? Okay. Zaman yang boleh kita dia, bukan Muslim. Okay. Untuk nanti dekat di Isya ada lagi. Ini kalau Jumana itu kalau di butuh tangi bino kaki apa itu apa boleh changer. Kalau terjadi ini mau mutabak sini konteks Islam. Tolong chef di musuh kotor. Ya sama. Nah. Nah. Voilà, solo. C'est là où on a question. Et bien que soit là, ils ont un moment où on va tirer quelque chose et ben il y a un seul et ben il y a un et ben fragile et ben. Ok. Tout le monde est sur les salles pendant 13 heures juste et ben de lire les jours et côté. Elle était tout le monde dans le marché mais le fait que la casquette a dit ma casse. Surtout par les jours de la macampoise de la akhlaq, par akida. Elle était tout le monde dans la fête pour nous. C'est bon. Soalnya Yazul baik ebanding namun pada Gabriel Liste yo sampai pada Gabriel Trans usali ihdas nak kerja religion usali ihdas deh orang bagi sih orang religion tu bagi sih deh baik tu kan pergi mau ke Jamaica tu zaman yang itu kita bilang waktu sebelum untuk saya mula zaman abu zaman banyak syariah jadi musuh que eloko oyo basala ngo na moment oyo na moment tel esili yo soko olebisi yango tozwa exemple tolobi sola tozolola ebanda na 13 juste to imagine esila na 30 po exemple ezala très facile pour biso to comprendre yango yo obandi olobi keno osambela na 35 ya likolo obakisi wana ezali mardo mosala wana obakisi ou bien okosala ndenge nini Wakasi makuna tumondi kwa protezo na likuso inshallah. Naam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, kesok nak duduk mana? Dosamu balik Israel dah masuk di dosa banyak kan kita ni bulan. Apa itu nak ngomong? Lebih boleh. Boleh ya. Si bodoh ya dosa berapa ya? Jujur dosa bela. Saya sih terus dia mau kerja di sana. Saya prends des exemples. Exemple. Nah, dosa mesti ada masuk di dosa masuk sana ni. Itu kota. Mana sana? Mana sana? Sana. Baik. Aham شيء. Celui to kota na détail qui est fait. Donc on dit pour exemple pour tout pour comprendre le moyen de l'office. Tamam. Na katikati ya baswala toujours kikanga tuzana balitango bazenga babarura tango soki bibi soko sali yango na yo ebaki ozalaki osala elongo to bibisi yango na poser les choses parce que kote na meta ya taoloma soko obi swala esilaka te ti kino swala mosusu ekota tozwa exemple ya swala tulfajr swala tulfajr to imagine tosambela ngo na 4 heures juste tamam moi ebima neti na 4h45 moi ebandi obima donc okoki otika salatul fajr na ntongo okoki osambela ti 11h 12h avant salatul fajr salatul dhuhr te c'est pas forcément tant ya swala mesila il faut swala mosusu ekota eza bokote d'ailleurs kuto entre salatul fajr ti moi ebima ekoma na heure ya duha na moment na eza interdit osambela avant moi ebima tolito kota na badetail ekona mingi te inchallah après salatul fajr eza na terme qui soki esili moto akosala nde rapport afaki par exemple nde raka
ya avant sambela avant sambela swala tumfatu ndila kwa sana wala ezana kwa ndele ele kina dunia na kwa sana kati so nataka mpate kukosa après sala monter ko sali de la cara so minute le gimu ke la erreur des interdits au sambela sur peut soit édenté sans faire dans la obligatoire donc attaquer swala tumfatu wala la que l'on kena ndana kwa au sambela mais autour de swala zake za bana wapi tamam la swala za ahkam ibeli to potangata tingite inshallah abandi ato comprendre toujours nyonso si swala to eba opotole dans la hadith laki pardon la soupa matin ok pardon taille exemple swala la swala so dio je amo i'tiqad que non swala zuri et tilboui ba je amo tamboy ti tamboy yo bitinga na kusana mo tamboy on les années kadasi na katika religion kasi so bibi na eri data msuso zaki na occupation mo bo isali ko ko sambe na eri zaki tete bibi pesa mena era kwa ro mo zuri so o bibi na era swala de tele bani de chaki so o cha sali mo na onzo inshallah nous sommes prêts so on veut résulter yo mo lecture encore mo zuri so parce que ça le mo libanda swala na ebe so to comprendre ay d'accord sama exactement ok ya suka tuliza ni makan plus ya swala ya sambi lama ok kata na kote msusu tupese shanga si matuko kusoma kitu mbali na ati ya kawan barugezo kwa Mudah aja kan tak boleh berapa Jadi, kita boleh dengan baik. Ya. Wana musala kan tu bukan kata. Tu mana mau beli? Waktu beli surtout ba bazali ba asenti oyo bimeli banda oyo bungi oyo osambela na maka oyo osala haji na maka place esalamaka ye aokende na kambala tozokende place mosusu oyo okende osala pèlerinage so osali wana yebake nyonso osali yango osali mosala mponga osali eloko moko te parce que haji esalamaka na maka esalamaka te mosusu te ni na migine esalamaka te oyo lobi nekende osala haji na migine haji wana eza te so ezalaka na maka soko telemi pe na Arafa te o telemi libanda ya Arafa haji na opeza te surtout wana kote to répéter wa suka poto zo hadiso ila inshallah taala makambusi tolobi soki yo obakisi na katikati na yango to yi na yango kamuseke le contraire na yango yo ba ete musala wana eza amejete ya liboso tolobeza nini totanga sa explication sa exemple ya liboso tolobeza saba Yami baru zali, just yami satu zali, al-qadru, dan wanita suku. Nah, tapi adat, nasi jaga asasmu. Oh, lagi zali, kaifiyah. Oh, lagi mana suka? Ya suka susu, makan. Dan nyoso Chaya mo appliquer nyonso oyo okoki ko appliquer na adoration ebima na makambo oyo te baolama batangeli biso soki obakisi yango tia yango na katikati yeba ete osali ihlasi na katikati ya nini ya religion avant toleka tobebisata trois faida avant toleka na hadis oyo elandi yango nini tokoki obeneficie na hadis oyo moto oyo akosala mosala oyo ekei le contraire ya amour na biso ya religion na biso ezali arejete nani oyo azobimisa faida ya kitoko na katikati na yango tozoshet koto na faida ya tokoma na sina inshallah na faida ya liboso tozomona na hadis oyo etalisi biso religion ya Allah eza concret par rapport kukutana dalili kukutana maloba ya Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum dalili la iswan wala ziyada na wasilati pia kwa faidati wala iswan na basi kuna faida hizo dipanda ya makamtozozo na ulinda batunda bila ilmu
au balingi ilmu basa la recherche. Est-ce que اليوم أكملت لكم دينكم des alaki verset sur le kitab de la Coran ou bien verset sur les alaki. Namo da ma toko ma toko temba. Position na si ma pesa chez important c'est comme ça. Alors tu chapeau rouge. Alors faut te révéler. Non? Nah, kalau bisa bisa faedah tu. Nah. Musala na musala kuni ke kuni fuza bati kusikiliza na kufuata nini. Naam. Ifika kubati ya Mungu sala ile kufuata nini. Naam. Na ufanya hadith au na hadith ile na kasha kwa pake na biso. Soko ufanye utali yako uone ke uwezana kati ya hadith yote ile. Yote yote. Inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin. Ila katikati na ngo. Nuance religion est déjà bien déterminée, très clair et pas une émotion. Attends, au bout de ma vie, au moment où tu as été à toi, ils ont clair tout le comprendre un mot. La bagarre, c'est pas la hadith. Alors, il faut les payer. Là, je ne pas de plus sur la question, à tout il y a faïda. Faïda. Chaque là, on peut plus sur la gueule, à tout le là. Waalaikum salam wa rahmatullah. Barakallahu fiik.